Nakacha Kongo Yesu yaka 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 Kolo Yesu yaka Kolo Yesu yaka Kolo Yesu yaka Kolo Yesu yaka 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 Yesu yaka Nakacha Kongo yaka 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 Yesu yaka yaka konsala yaka yaka koloba yaka kokongole azwa yaka koloba yaka Jésus yaka merci na présence na yo Jésus merci na présence na yo yo loba ki soki to bengi yo konsala to koloba Jésus merci merci lolengo likolo de la Congo alléluia merci merci bandeko bangai naye kaka kolobela mboka oyo ngai oyo nzambe apesi ngai prophète Benjamin Belanga pote mboka oyo ekoka kotambola na kimia nyonso ya malunga oyo uti epai na nkolo Yesu. Bandeko na ngai boyoka, ba politicien boyoka, peuple congolais boyoka, président yoka, parlementaire yoka, député, sénateur boyoka, bana bazoteka malala bayoka, oeza mongongo ya Nzambi. Elingi koloba na moma oyo pote congolais comprendre. Congolais bapesi ye oyo nyonso ya bozwi, oyo nyonso ya richesse. Congolais akoki kolala nzala te. Peuple congolais akoki kobimisa loboko na ete po asenga moninga na ye lipa to kwanga. Pote Nzambe apambula Congo. Nalingi koloba boye. Congo tokobonga ndenge nini? Mwana nyonso ya Congo esengeli te azala kofutama mbongo na ye na mwa oyo ko permettre ye alia pendant un mois. Nalobi bien mwana nyonso possibilité oyo ezali na mboka na biso. Mais yo président, yo parlementaire, yo sénateur, yo ministre, oyebi yango teke batu bazolala nzala. Musala nini yo kosala? Musala na yo ezali po moko na moko ya mwana Congo na mwa azala na mbongo na ye, bafuta ye mbongo na ye. Musala bino boko sala yango wana. Po mbongo yo kofuta mwana Congo, mwana nyonso ya Congo. Ako lia, ako sisa mwana ye. Donc cela il faut ezala chaque mois. Akenda musala, akende musala te, afuta mwana nyonso ya Congo. Voilà. Oya kokende musala, ezeloko mususu. Mais mwana nyonso ya Congo, il faut allier mbongo na azala kimia na kimia. Boye bisanga ite na nzala, mutu akokende classe. Boye bisanga ite na nzala, mutu akotravailler. Alors soki mutu aza na nzala, akosala biloko ya développement ndenge nini? Yo président, o se posa question te. Yo parlementaire, o se posa question te. Yo sénateur, o se posa question te. Que yo za wana po na peuple. Alors peuple wana azata na lipa te ya kolia na tongo. Chaque tongo alia raté. Mais yo zolo bake, o débloquer mbongo moko boye, budget moko boye. Budget yango ya mbongo na bino bo votaka budget. Ezalaka ya banani. Ekendaka wapi. Ezalaka nini. Po Congolais ako akozanga lipa na tongo. Na midi alia te, na poko alia te. Ya bino musala na bino nini. Mindele nde mutu baza kosala bino bongo. Bozali bazoba. Pourquoi boza bazoba? Po yo ministre, yo président baza kopesa yo, ozozo ba directive moko ya pa ya mundele, mais atata mundele ya futaka ba clochard. Mutali boma ya mundele aza kolia chaque mois. Ba futaka ye. Mais mboka ya mundele eza na richesse ya binote.
Mais bozo ba science na bango occulte. Pourquoi? Mokolobino bokofuta mundele bokofuta bana ya Congo esika mundele pe akokabwana bino. Pona nini boyebisi mundele teke note e peuple na nga pe na lingi na futa yi. Nazala malonga. Président oyo na kobeloba po yazali wana. Félix Tshisekedi. Congo mbongo ya Congo oyo etekaka biloko ba diamant banini na mboka mupaya. Il faut toyeba yango ba congolais tokotsaka combien na mois, combien d'années. Oui, pour ça mbongo ya peuple. Et puis lisusu salaire na yo ezala no belé. Salaire ya Kabila ezala no belé. Mais bozo penser na mutu oyo te abotami lelo yo. Mwana ya botami lelo yo congolais abotami lelo yo azangi fufu, azangi kusha kolata. Ayaka ko yako bimakaka yanke kaka ndengwana. Ba bébé ba koma bato makasi. Mwana botami lelo il faut ça makasi po amela miliki. Non. Yonde ozawana ba benga bino ba dirigeant bozo ko diriger ba nani. Bato bozo diriger bazali na nzala. Alors so bino boyebi yango te. Botika musala wana pourquoi zo comme président ozo yebelo nini yo ye ko sala te. Pona kobongisa Congo esengi ba mois te. Pona kobongisa Congo esengi une semaine. Oui, tika na démontrer bino yango. Ndenge na lobi na bino bofuta congolais nyos. Alors, congolais nyos akozala, il faut la recenser. Et bon ça la recensement là ba congolais nyos. Toyeba nombre nini biso tozali po toyeba ko calculer ko futa bango na mois. Oui, na lobi malamu. Po yomoko na Sénat kuna na parlement avant ça l'élection ya reposer bureau na yo, il faut yeba nombre ya bato. Po boye bande nini e osala po bomona ke eza fraude te. Na ebite koyeba nombre ya bato na mboka est important. Po eko faciliter biso tâche. Maintenant toyoki bino makambo na te. Ote bozana bureau et faut bosala bureau définitif. Il faut ça la élection, faut boyeba pe nombre ya bato. C'est ça. Nazo fungula bino likamoko. Muto yo congolais nyonso fazala toyeba ye, boyeba ye. Pona suka moi, faut fute mbongo na ye. Ordinateur yali, ba fichier makambo wana ezali. Po soki muto afuta mi, muto akolia bien. Soki muto azo lia bien, mutu akokoma pe na ba idée ya malonga. Congolais soka lié kitoko, ata japonais a okokana na congolais. Ata américain a okokana na congolais. Ata français a okokana na congolais. Ya solo. Siko mundela pesi o science na yepo ayebi ke congolais oza fort. Peuple fort. Azo permettre ote oza na mutu a bien. Po mutu aza na nzala a okanisa te. Oui, ata yo président de la République ozo kanisa na bien te. Ote la ke non, Mandela gosila, faut na kanisa biloko bien, nazala boye, pourquoi ça la pressé? Tout ça c'est mundele. Mais so yi mutu nyoso na kimia. Mutu nyoso lié. Moi na lié a aucune classe qui toque. To so appelle ba étudiant qui toque. Ba maman ba ko boko la bana ba ko kitoko. Ba tata ba ko tala ba maman kitoko. Mais sikoyo ba tango bazo lia na pasi. Bazo futa batu te mutasali mboka oyo mutasali mais salaire na ye bazo pesa yango te. Yo pe présent oyebi ke société wana eza ya l'état. Olobi no pe lo monte ete na nommé ba ministre. Ba tshela nga ba ministre. Musani bino bo sala ko. Est-ce que vous avez un bon mato ba bata solo? Mutasali musala na ye, l'entreprise ya l'état. Pendant des années de roloba, ba futa kayete. Énergie ya mutu ane osonga ndengini. Pona nini yo sur les capacités ya futa mutu. Comment ça? To sengi na batu, to sengi mina misala te bato no ba osala. Bo futa pe bango. Na zongi pona musala.
Congolais nyonso faza na musala kosala. Musala ko bande sika na misu no na esi ya makolo na yo. Ti esika ekomela. Yo koluka musala wapi? Eza na esi ya makolo na yo. Aveugle kuta za kopesa mutu. Aveugle na zolo bana bino. Aopesa mutu musala. Atuni, nana za wakati sanga nzela. Omona so mutu azawa na pesa. O comprendre. Akati aveugle nzela. Mais comment yo papa Tshisekedi Félix na linga yo mingi. Elike na biso to tiaki yango pa na yo. Pourquoi zo ko repesa mutu musala te? Pourquoi zo créer te? Pour na nini zo créer te? Est-ce que zo mona? So zo mona malamu te. O lo malama nini batu ba sala nini? Ba l'action nzela. Neti aveugle. Voilà. Voilà. Problème ya Congolais, faut Congolais nyosa futama. So Congolais nyosa futama po na lia. Na moi. Okomona Congo changer. Pays mon côté, to kokanisa mona Congo. Voilà. Yo fandi wana pozo rambongo, okomi kolinga kosala kindoki. Te, mboka soyo bongi, bando tala sunga te. Kanga. Mais atatala bato ebele ba okufa. Ka yo mo muto ozala bien. Pour la nini ozala orgueil boy. Olingi pe Nzambe. Nzamba fanda na ba orgueil te. Diplôme et sala nango elo te. Bato yo ba bongisa mboka ezala peuple. Peuple ezana le belé. Bato batangi bazala mwa muke. Bato bino ba ministre oyo, ba professeur oyo. O bozana ba gouvernement, boza muke. Et puis musala na bino bosala. Jamais za musala ya pété. Et musala pété. Et musala ya pété. Musala ya makasi ozo mona mutazo me makantine ya osala effort physique. C'est ça. L'effort physique. Bazo zo eloko te. Bazo liate. Pourquoi? Pourquoi to comme na moment na batima ba niveau oyo? Mboka oyo ya Congo esengi nango te, to zala pe na ba gouvernement oyo. Mboka oyo ya Congo esengi nango pete, to tonisa ba parlementaire oyo. Mboka ya Congo esengi nango pete, to zala na ba sénateur oyo. Musala na bango nini? Musala na bino nini? Bo se posa ba question te. Oye na pouvoir po yiba. Baya oyiba po baza bata mandat. Asona kenanga non. Mbongo ya peuple il faut monana. D'ailleurs to sengi na biso pe ba constitution na bino te, ba loi na bino inutile. D'abord peuple congolais afutama chaque mois. Wanande to komona transformation ya peuple pe ya mboka. Nanzala oyo kaka. Teko ate bobengisi nani mboka kulala ka ase kulala. Na poto bafutaka bato. Yango zo mona peke ba makamususu eyotambula kitoko. Voilà. So nga prophète ya Nzambe na lobele bino te bokoyeba te. Ministre moko te aleki ngai. Sénateur moko te aleki ngai. Président moko te aleki ngai. Pona yebi ke nazotambula na bonzambe. Bino pe botika ba science na bino occulte, botambula na bonzambe. Hete na obanga mundela ko bomangai, so nazala science te mundela ko bomangai. Pasio eza na Congo. Est-ce que mundele asaya na aide na bino? Non. Azo memela biso bitumbu moko boye. Bazo memela biso bitumbu moko boye tozo yeba te. Ba mama bazo teka na ba wenze. Ba mama baza ko se retrouver te. Baza na marchandise menana ya koya osomba biloko. Mutu azate. Est-ce que Congo liaka? Congo liaka. Oyo zandu nyonso batu balo baketola na biloko abatu basomba te. Pourquoi mbongo ya na batu te? Bosiko Congo liaka te. Balongole munoko. Azaka na estomac te. Bokomisi ba Congolais ba dessin animé. Oya kenda na toilette te. Non. Félix Tshisekedi, président na yo ya Sénat, na président na yo
ya parlement na premier ministre na yo poto ndima bino il faut kofuta congolais nyonso pe avant kofuta congolais nyonso il faut koyeba nombre tozali na mboka ezala congolais aza na village kuna il faut afuta mambongo na ye ba salaire na bino donc la salaire ya président Félix ba 2 millions et quelques asara nini ba sombele sapatu ba sombele veste azola lo fele mayo fele mbongo na sara na moni pourquoi cause ba salaire belé bongo bo habiter en AB et puis botika mino makambo ya politique na Congo voilà bato ya mindele ba osala politique ya bayebe ke ba peuple na bango zolia bino boza ba imitateur aveugle boza ko imiter la république eza pour na mundele politique o bosa les pour na mundele et puis boyebi pene ni osala ngote pona kota te ke onote ba minoko boloba na Sénat za minoko na binote na ba parlement minoko na binote ba français moko boy et puis lisuli kama kimbangu tozana tina kimbangu na Congo te soki kimbangu azalaki nzambe ngai tata na ngai na toto linga ba ndotanga ye na classe banda Mobutu lelo ekoma férié kimbangu déjà za mutu azana kodi na ya famille azana nzambe te so bazaki pena ya église ya solo ne ba benga ba mama te ba yo sala bilanga et puis ba mama tango bazonga ba sala ba accident ba kufaka église ya kindoki pona nini milimo tozolika to benga nango na Congo yo Félix olingi suko memela biso yango non to boyi mukolo ane ozala férié te batu nyonso ba ke musala ate za dimanche mukolo yango se présenter bato ba ke osala ba musala non nanu kuto bongisi nanu te ba makambazo senga yo aussi sango te mais yo komo tala pona kimbangu c'est biso ba kimbangisi non Jésus-Christ nde akoku akufi pona biso Jésus-Christ nde akoya kopesa biso mayele na évangile oui totika na pas un évangile ya Yesu po Yesu anande mutu akopesa biso mayele ke Kongola futama chaque mois mbongo na ye avec la zopesa mutu musala et bongo yo président de la république ozoko opesa mutu musala te babo momisu poko opesa mutu musala ozomona gouvernement ye eo sa biso capacité na ba tala kuna bino ba journaliste na bino na ba télévision na bino RTNC et pesa bato eboma bato misu po éclairage ya malamu te bomona ngote bamonela bino botika ba pasteur ba bimi yele ba musicien ya Sony ba kolisi mamndefu a pembe bazoko akoloba pona république te alinga ka peuple zalaka bongo po balanda ka yena buzoba yo asi peuple so elongo na kinanzala ba kolanda su bino ba Koffi Olomide ba kolanda su ba musique pampa mana ba kolanda su ba politicien pampa mbol bozolinga peuple zoate eliate za na pasi po ba ujana babima po ba kuluna babima mokonzi nzambe ako mokonzi oyo ya nzambe nalobi ako prêter serment na likolo ya Bible pe ako servir peuple
pe ya servir peuple na eloko moko ya makasi ya kofuta peuple nyonso congolais po peuple ezala na kimia. Bandoki bokokima, bandoki bokolauka. On a zolo baboye eza révélation ya Nzambe. Peuple congolais afutama, mwana moko ya Congo afutama na kombo na Yesu. Toza na posa ya gouvernement te, toza na posa ya président te, toza na posa parlementaire te, toza na posa ya ba sénateur te. Toza na posa congolais moko na moko afutama chaque mois. Ezala salaka te. Mbongo ne ya kolia ezala. Oya kofuta pe na ndako ezala pe. Ndenge tozomona ba mikili mso apoto développer. Ya solo. Soki nga prophète na lobi te bokoyeba te bana Congo. Nzamba pambola Congo. Nzamba pambola Congo. Ide oyo ekokisama. Oyo nzamba lobi ekokisama. Congolais nyonso afutama chaque mois. Oh Jésus le roi des rois. Nabetelo maboko pour la révélation. Alléluia, alléluia, alléluia. Président Moussala na yo ya kitoko sala ke batu ba futama. Yo parlementaire. Bana bazwa biloko olia. Mbongo na bango bima. Bomona valeur ya congolais. So congolais nyosa komi kolia. Tokomona mboka ndenge koma. Na komo na Yesu. Eko kisama. Au nom de Jésus. Amen.